Amis internautes, comme je l'ai dit au début, RD Congo Info toujours à la page. Tout le monde est d'accord avec votre humble serviteur Antonio Kauka, le charmant de la presse congolaise, Mobala Zangambanda, l'homme qui a tué les lions, l'homme qui a fait tomber Goliath. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Bokansaki bo changer nganzela nzongane bo meminga côté Lipambole Zali. Aujourd'hui, on est venu visiter un artiste que vous connaissez bien. Il a fait la fierté de la musique congolaise, la fierté de la musique africaine aussi, en général. Et l'artiste qu'on est venu visiter aujourd'hui, c'est Awilo Longomba. Sans plus tarder, quelle image auto cascadé nae avec Gradimo ya Ibenge. To solana moi temps ya muke to za nango kaka to solana Awilo Longomba to betani moi masolo eza essentiel ou etali carrière nae ou etali musique congolaise. Awilo Longomba, bonjour. Bonjour, ça va? Oui, ça va très bien. Awilo Longomba, à Kinshasa, ça fait vraiment un temps. Awilo Yekinite, Awilo Lelo Yekini. Est-ce que vous avez biso ezakaka okoyi biso yaki pona programme moko ou bien Awilo ayekaka vacances na mboka na ye? Non, c'est clair, il y a invité pour un festival de grillades, festival à Mouné Namboko, et bien, festival à grillades. Et ça, le concours, presque, il y a un barbecue, une grillade. Et c'est passé qu'il y a un intercontinental, il y en a qui vont au 4e édition. Et c'est passé dans l'hôtel, l'ex-intercontinental, Grand Hôtel. Là, pour la prestation, là, on aurait contrat, concert en live à Grand Hôtel. Mon public avait répondu présent. Et comme on dit, d'une pierre deux coups, nous avons aussi motivé pendant ma contrat au point Naya, parce qu'il y a quelque chose qui me manquait beaucoup. Et c'est là qui Naya se recueillir dans la tombe, il y a l'Inkuru, Papa Wemba, musée, le Grand Mayas, Oboye Binding Nazanaye, Nazanaga musicien Naekala, à Tikibiso, donc on a profité aussi d'un voyage pendant qu'il se recueillir. Et nous avons la pose et gerbe de fleurs pour honneur, pour honorer mémoire. Voilà. Aussi, nous avons se retrouvé en face, nous avons fanatique, nous avons public, parce qu'il demande des alaki très très fortes. Nous avons réseaux sociaux, Facebook, Instagram et compagnie. Donc, pour plusieurs raisons. Nous avons appelé la famille. A profité de mon bango, bandeko, ba camarades, tokola na bango baninga, et puis on a profité de mon amboga parce que j'y viens rarement. Voilà la raison pour laquelle je suis ici. Je me trouve ici à Kinshasa. Mais Batebele va se demander pourquoi tant moulaï boy. Oya alisu na mboka te et puis pourquoi oyaki au monde na kina matanga papa Wemba te. Papa na musique. Nayaki moment na ye basi bakundaki vie. Nayaki na empêchement tant ouvert kufaki na misala na biso to salaka nayaki na empêchement. Et programme na ngai permetaki te tant na bandi ko s'organiser pour naya et na koma na temps opportun tant au corps na ye zalaki exposé. Et nga osala question na yaki na ya après enterrement. Donc ça ne valait pas la peine, mais comme on dit, mieux vaut tard. Comme Batutu Bazalaki est absent, les Akangaïté, Batutu Bazalaki est absent, Mobaya qui pétait. Obakoya paie un jour, même après quelques temps, Baya s'est recueillir dans tombe naïe pour rendre hommage. Donc mieux vaut tard que jamais, je suis là, Nayaki. Na sali Péango, dans un cimetière à Nécropole. Je rendre hommage à ma façon. On a une image, il y a un confrère na bino mususu balanda nga petikuna tokendaki to se déplacer banda wa tikuna tokendaki. Voilà la raison pour laquelle nayaki tétango corps exposé, c'était des empêchements comme Batuming peut baser empêchement au bayaki mais peut-être un jour va en étranger. Je ne suis pas le seul musicien de vivre la musique ayaki ex-musicien de vivre la musique. On a des collègues qui font partie de la Poto,
mingi pe bazwa occasion koya te. Quelques-uns bayaki musu pe bayaki te parce que na empêchement na bango. Voilà. Étant qu'ex-musicien, il y a Viva la musique. Papa Mbatiki Biso, Awilo Longomba, akopesa image nini ya Papa Wemba. Et puis lelo Awilo Longomba akoloba liloba nini pour na vivre la musique lelo. Une question est un peu compliquée. Na pesa image nini ya Papa Wemba. Image yo vani na Papa Wemba au travail naï. Lelo parole ya Awilo Longomba, Papa Wemba tiki biso. Parole na yo. Et puis liloba pour na vivre la musique. Ah, là c'est un peu clair. Donc pour vivre la musique, on a vivre la musique est comme un patrimoine moko ya biso culturel national. Tout qui existait toujours, souci na biso nyonso ba congolais comme Binopé, comme César Ngadi, grand prêtre César Ngadi, Kleboa, il y a ça moko ya ba petit penza ya vieux beaucoup lo ba depuis kala depuis vivre la musique. Biso ko toye pe vivre to kuti ya zalaki déjà. Membre et puis très proche à vieux. Bato nyonso wana na banzi souhait na bango ezaka ke no vivre la musique et continuer kozalaka ebetaka pe kaka et continuer flamme ezala toujours allumée attente ezala makasi et aussi kobosana te famille na ye pe ezali bazali na profiter pe na pesa ba condoléances na famille bazala soudé ba encourager orchestre vivre la musique parce que papa mba patiki baleki na ye na bato ba proche bato belé ba ya zaza staff na ye ba président Shikito Musashino okay. Bango tout wana na soleil na bango c'est des gens qui ont un souci à ko bazana souci à ko koluka ko encadrer orchestre de près comme de loin orchestre vivre la musique à poids éthique à la série à la combo ya kuru et ça va toujours na temps comme tolobaka et ça toujours dans l'actualité et puis ce qu'on il faut pas ça la banzembo tout si na pso ngona puis organiser ka pona ko commémorer mémoire naie organiser ba concert ba date anniversaire ya mort naie ko luka ko 500 ba musiciens même ta ba groupe mususu pour rendre hommage na Papa Wemba parce que Papa Wemba zalaki vie ya batutu ya ba petit nyoso orchestre nyoso. Voilà ce que je pense de vivre la musique et que vive la musique ça veut dire et que vive la musique et que vive la musique et kozalaka pe otikala kaka. Awilo Longomba lelo Papa Wemba tiki biso okati lelo grand nini pe totikali na ye. Ngaza ebele ba papa mikolo na bakufi te bazali tokosenga bakufa pe te basala na biso kaka po ko perdre bato ezala passe toujours tona papa Lutumba tozana ba vieux Joski Kiambukuta bazali mais santé za bien te ba papa bombenga pe bazalaka tozana Koffi Olomide le Quadra Koraman azali wana ba vieux quoi et puis qui encore baza ebele na ba jeunes musiciens bazali baleki na biso pe parce que biso to après ba hôtel na ba âge après ba Kofi ouais ba Josar nyoka longo baza ba grand ba ali ba Voloko ba Gina ba grand-père Boziana ba ya musique surtout génération à Papa Wemba et ba Zaiko voilà. Awilo tobeti siko masola Papa Wemba tokota siko nanu ya yo moko Awilo Longomba Awilo musicien international au salima au beti musique au bemesi musique na biso libanda tout ça mais et comment qui n'attend moko Awilo ozalaki lisusu te silence ekotaki tango boye ko bimisa ennemi solo avec puisque on est au moni lisusu Awilo azongi pourquoi tant mort wana nyonso wana. Bonne question. Comment on dit reculer pour mieux sauter. On a ça na actif dans 5 albums
Na banda premier album Nangai, Motopamba, premier album, deuxième album Coupé Bibamba, troisième album Kafu Kafu, Oeza Banzimune Tiba Cash Cash Nakati Ba Séquestration. Quatrième album Carolina, Mondongo, ils ont un titre Carolina, tout est allé à succès, na succès, na succès. Prenez aussi l'album Nangai Superman qui a été mal promotionné. Et ça là qui n'est que voilà, toi moi mes attentes, on a producteur Nanga parce qu'il fut le seul à avoir financé et réalisé presque l'album tout dans sa carrière Nangai. Et on a décidé qu'après on a monté la belle Nanga Moko qui est ah oui le record. Et puis on a qui changé lieu il y a résidence na komaki na Londres par rapport à contrat oyo nazalaki engagé na contrat moko boye efana kende ko vanda na Londres. Et tout ça c'est pas des choses qui se passent qui prend seulement 2-3 jours. Et vous avez année, 2 ans. Et silence nanga ezali dû à ça na vanda qui na vandi pour na lukana mettre en place ces structures pour na nini nanga na label nanga na créé qui et puis na démarré ba production. C'est là où on a lancé premier single produit par Awi le record Bundelele Bomona Kiango. Et la chanson elle est destinée pour la Coupe du Monde, il va se passer au Brésil. Sauf que le contrat n'a pas accord ici Mbagité. Bref, on a passé la deuxième single Ennemi Solo, produit toujours par Awi le record, en featuring avec P-Square. Donc, j'ai bien expliqué que tant qu'on a Zalagité, le marché, c'était par rapport à qu'on s'est préparé pour attaquer la production Yanga Imoko tant que producteur. Voilà. Awilo lelo na musique na biso bobeti ennemi sur le beti et cartonné et kangi. Awilo donc sali ozobunda na compte ba congolais mais tu crois que Awilo tinde pe azobunda boye lelo biso pe na Congo nani pe o paza mpandi bazobunda batutu bazobunda nazomona orchestre to ezobunda kawati orchestre mo ekufite niveau oyo oza nango na niveau international oza oyebi ke Awilo naza na tali pe ndeko nanga congolais ntel opaza baza ebele bajeune net Fally Ipupa par exemple c'est quelqu'un peut azomema aza porte-étendard Quadra Koraman Koffi Olomide pe quand même c'est aza kombo monene na musique na biso hein on peut son accueillir presque partout na ba komona ye orchestre na biso ba wenge nyonso ezobunda ezobimisa pe banini otal na Trace TV bazoka bango et puis il y a des jeunes générations la jeune génération bazobunda belé musique na biso eza quand même na acteur ebele bazo sala penza bazobunda pe soko ke ba place mososo ka musique na biso même si je vais pas tous les citer parce que basé belé n'était petit nanga c'est Léo Scram asali nini na imoko bo ici c'est Paris azo bunda pe basé belé bango nyoso bazo bunda poka ba bendele ya musique na biso kende likolo pe kende liboso toujours voilà. Awi le record au bani na yo moko mais sur place en Congo au banana na contact liboso peut-être aujourd'hui déjà au banana. Non, ils ont la belle moko au produire pe ba jeune artiste même na ba vieux. Le problème est c'est de mettre en structure là c'est basé tant que producteur aussi parce que toi on a talent et belé na mboka na biso. Bazo en finance, bazo en encadrement. Donc je pense que moi je suis mieux placé yakoluka ko faire partie à batu o bazo luka ba aider jeunesse, ba produire les jeunes. Ndenge ba papa Verki Sabano Salon à l'époque, c'était un grand producteur ou à produire ba nini ba orchestre belé ba talent belé. Il y en a eu beaucoup. La musicienne Kofi avec tout ça la Kofi centrale. C'est une très bonne initiative.
azo produire déjà concert à Salissal à Kitoko, ça c'est des exemples à suivre aussi. Azo produire jeune, azo compter même qui a parce que na solo la gnaye azo compter à produire comme opus comme on dit, CD, production discographique aussi. En attendant la monnaie azo sala nini production scénique. C'est des exemples à suivre et puis encourager. Là, c'est dans bientôt. Dans le cas avance la structure, il y a le record. On a entamé même genre de démarche. Mais est-ce que vous avez confiance ou en qui est aussi mba pour mon ibiso en Congo mambo ebele za mutabandi boye katani po polémique nam d'abord et puis likamba contrat likamba confiance a mona bato babandi bazo beba na kaka mais a wuli on longomba yo assure vraiment que ça va marcher na artiste yo travailler na bango et simba. Bien sûr, il faut simba et simba te pona nini. Et simba te soki mingi simba te so producteur ndaza sérieux te comme ko escroquer ko arnaquer artiste. Mais tant que vous avez réglé, vous aurez place problème et kubimate. Tant que vous avez réglé, vous respectez le contrat, vous avez respecté le dû à l'artiste. Vous avez foutaillé, vous avez disque na norme to ba réalisation na vidéographique na ba norme ndé boyo kanaki pour se mettre en désaccord après. Je pense que ce qu'on respecte, norme on a nyoso. Il n'y a pas de souci que et simba. Donc quand les deux parties sont sérieux et aussi ma problème est ma polémique justement il faut les éviter. Moi si je vais travailler avec un artiste, c'est un artiste déjà où tout ça en commun accord. Tozo yokana bien, tozo yokana bien, tozo sololaka bien, surtout ngane na sololanga bien na batu nyonso, na ba jeune tout, je respecte tout le monde, mokolo yaya mwana, tout oiseau mériter respect, parce qu'avant de respecter, il faut se respecter d'abord, tout en respectant l'autre et les autres aussi. Donc sur ces points, je ne crains rien. Je pense que tout va bien, tout se passera bien. Il faut seulement bien viser. Sur le programme no awanakini etikali comment? Le programme nanganakini séjour nangai na site déjà contrat nangai na bato bien sengai. A profité pour la prolonger ce jour là parce que j'avais des choses à réaliser. Médiatiquement aussi, dans une émission qui tournée et belé. Ce qui n'a vendu qui peut m'inviter, ne peut le interviewer. On a été sur la zone qui n'a déjà avant. Ça c'est la raison pour laquelle nous avons encore dans ces jours. Et pour le shooting de ma vidéo et Kobima, on a fait ça la shooting et à titre il y a Sika où ils ont après ennemi solo. Kwanga Pamba. Voilà, c'est là. On a toute la raison où il est poussé que nous allons encore à Kinshasa. Mais la musique, bien que vous avez la étranger, featuring, mais on a Congo bien que vous avez la peine à arrêter, mais peut-être que vous travailler, vous avez featuring, tout ça. Oui, tu sais, moi je ne suis pas un artiste conflictuel. Nous avons bien abattu tout et je ne vois pas pourquoi nous avons travaillé dans et dans la jeune génération, nous avons tout payer le corps là. Ça dépend de l'organisation. Moi je suis prêt toujours. Je suis toujours prêt. Il y a travailler dans Baninga, dans Baleki. Il suffit que ça soit bien organisé, bien structuré et bien planifié.
Si tout est bon, il n'y a pas raison, il y a ça la featuring. Donc je suis prêt, j'ai lancé un appel d'ailleurs. Oui, à Lingi, quand on a un problème, il y a ma soeur, ma frère, Binonyoso. Voilà. Vous allez, bon, moko, on est toujours prêt à travailler dans Baninga. Donc, Aoulou Longomba déjà, donc, qui n'est commis pas ma pamba, featuring avec les Congolais normal. Mais oui, bien sûr que oui. Il y en a qui sont prévus, mais bon, c'est un pourparler. Je ne peux pas dévoiler parce que c'est salamité. Pour, par exemple, une défaillance. Cause il y a défaillance, c'était des paroles en l'air. Quand ça sera prêt, on a annoncé un problème. Sur contact ceux qui m'ont alingué à Aoulou Longomba ou bien à Aoulou Record à Kosalandeni. C'est simple, il faut m'envoyer un message sur Awilo Longomba Bookings. Awilo Longomba Bookings @gmail.com ou carrément Awilo Records @gmail.com. Voilà. Awilo, question moi Aoulou Longomba Droumer. Mais et comme là on dit nous yemba au Komaroboaka tout ça. Oui, Salamagitango, comme chanteur, il y a qui presque par hasard. C'est le public qui m'avait poussé d'être là où je suis aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a un premier album Nangai, Namega Goyemba Mukenakati, parce qu'un ingénieur a poussé un peu Yemba, Abina nga voix nayo, voix nos Yemba bien. Et quand j'ai chanté, j'ai gardé les voix que j'avais posées dans mon album, il y a le premier album. Après STP dans ma vidéo, na figuré. Tango Bimi, le succès était au rendez-vous. Bakomi ko benga ngana kende ko beta ba concert. Et je ne voulais pas vraiment beaucoup rejouer rôle à chanteur parce que je me considérais toujours comme batteur et comme j'aimais beaucoup aussi mon instrument, je me disais non tant que liste au sala pour na musicien ba kendo beta. La banda qui toujours comme drummer mais ce qui liste comme pas promoteur kuna babanda osepela nango te babi tonto mona yo kaka oyemba tolingaka voix na yo et puis banzembo erenyaki mingi ya banzembo elaki na bavoix nanga baanimation nanga ma façon de prester aussi na bavideo ejouaki rôle babi non il faut oyemba kaka il faut bina tonto mona nde osalaki na vidéo wana. J'ai refusé une dizaine de fois. Nabiso bon na osala te, c'est bon na osala te. Soki bon na osala te. Mais bakulu tuna batu mususu bapienga conseil babia oui peut-être tu es en train de passer à côté de la plaque. Et puis ozo risqué tantôt ozo jouer na destin peut-être ça destin plutôt. Ça là il faut ça là penza luka oyemba. Nzambe lemso azotinda kaka luka ndima no ba contrat ndingo na ngabi bonke na omeka. J'ai accepté le premier contrat enfin na tindisco liste comme chanteur na miche ba promoteur ba s'appelle na KIP. Après quelques coachings, il y a quelques amis, comment se tenir sur scène, comment respirer, comment essayer de gérer son souffle sur scène, koyemba tout. Ça la première production c'était un succès minene. Et ça là qui devant Batebele parce que banze monanga et Renia qui makasi et devant Batebele peut-être premier concert. Nous sommes na viva vous allez besoin en hôtel. Non, viva dans qui batteur. Les batteurs na viva plus na les focaliser l'instrument nanga. Et après ma première production nangai tant na bandi ko yemba penza na prendre confiance nangai. Naïko ça la deuxième album nanga, c'est là où j'ai beaucoup chanté parce qu'il y a comme la confiance dans voix nanga et puis c'est parti comme ça et na komi ko yemba et puis na komi yemba banzembo nazo sala ngona ba solo mususu ba Carolina kaka na voix nanga wana na monia ba to sepeli na nzembo ndenge na yembaki et ça lui fait succès planétaire et jusqu'aujourd'hui ça parmi ba classique
il y a musique africaine Caroline hein, et banze moni te si la raté ça là ba ennemi solo moni na P-Square ba yembaka bien ngape na yembi ba to apprécier donc et puis zokende ka ici lonte kwanga pambezo ya liboka muninga basombela kaduma tendeko kwanga na yo etulie ebebeli ye o kwanga pamba César ngadi asombi kwanga na nzela zonga na ndako damaje toboki ebebeli ye o kwanga pamba inanyali akikwanga na mpese kovo kapita wenze wana nde kwanga pamba petit frère ezo na moto moko impossible yango ndi nasala shooting a vidéo na ngwawa na équipe mwa makasi dont j'étais le nobo mona ka tango kobima mais oyebi bozwaka babiloko tosakana nango kaka oyo awa kaka ndenge ezalaka tanto okola bajeu tosalaka kaka babiloko wana kaka oui comme couper bibamba ennemi solo oui kovo banini voilà ça plaît aux gens aussi les gens aiment beaucoup mais ennemi solo ndi otaka mutu ozalaki otaka mutu ozalaki na problème na mutu ah bon na tanga ekombo nini na kati parce que otake mutu il faut lobate eta mosusu omasque mais ye mo ayebi déjà mutu wana oh non comment masque oyemi na ennemi solo tana yembe couper bibamba na maskaki pe na yembeli na nengo babilamba epasuka oyemba couper bibamba botika babula wana babule mo ezanga na ngonzela couper bien ennemi solo napesi conseil na bato babuzaka na confiance ya baninga eza neti kaka ngai yo bato batrahisa mpe na vie te bazali te omona pure yo moko découvrir ye aboma ko lisu danger atongaka na yo akoselako bamakambo epai ya bato esalamela wana nanu te odécouvrir lemso yebisaki esekret moko ke abomba ngai napeseli yoka oyo na kuzu eza entre biso mais oka mwa mpenza okomi kote moko koyoka ngo owangani mpe po elekeli yo ozongeli moto oyebisaki opesi ndenge nini konga napesaki obombanga me nde nayoki ngai te otimbeli ye ti oloti mpenza ezalaki réellement baconfirme oyo eza ye yango nga na décide tosolaka lisusu te namoni ke pure na nga moko sikoyo ozomosansa nzembo yango oyo efingi nani eza message oyo eza très important na quotidien na biso eza likambo esalamaka souvent motu to azwaka déception banini natali c'est un sujet quand même ya essayer kointerpréter et puis kointerpeller bato eza presque un message et c'est quelque chose de quotidien bato ozovivre ngo ata na minute oyo bato mingi bazotonga baninga mpe donc ntango bosolana motu te akomi presque ennemi mais surtout tant tolai bana mike kala se boyokani mpenza na mista te omona kapesi okanda ta opesi kanda omoni boluki papier ata lititi bosimbani kata bamso banda boyona okata te abi kata so katenga mona okata parce que na bayo kata bokatani lititi bon tokatani kolopsa nga mpe lisusu te nga mpe na lopso te bon moni tokatani lititi tokomi binemi yo nemi solo tu vois c'est clair et d'après yo wapi kofinga wana wapi kokretche mutu nini yango na likambo nini yango batangi kombo ya mwasi te batangi kombo ya mobali te batangi kombo ya koko soki ya nani biso nde mosala na biso kaka yango boni boyoka likambo toyoka mwa nzembo ebimi bokomi bokomoluka ya yoka na te omoni yango te eza ndenge wana ata boyoki nzembo mosusu ebimi kuna wana babwakeli yango nani oyo te il faut ezala boyo non c'est des banalités sinon on s'inspire plus il faut toyembaka banzete sikoyo na bamai mpo wana kobamonaki non okretien mutu te se nayembeli mai sikoyo bongo boyo bayembeli nani voilà awuli olongomba sans polémique likambo na mutu te likambo nini yosokanga na mutu mpenza likambo entre nous oyokanga polémique na mutu polémique ya nini yango babimisi kuna na réseaux sociaux awilo afingi mutu oyo mutu wana afingi ye bazoyokana te na mutu oyo ye ipare kutu boye na boye atangaka kombo na ye te basalaka boye osoyokango vraiment entre nous zwa temps na yo calculer bien osomonanga na makambo ndenge wana non parce que je respecte les gens nalinga nanga problème na bato te et puis nul n'est parfait biso tout toza parfait te bato mutu na mutu aza na défaut na ye à chacun ses défauts
Donc toza na ba défaut na biso, toza pe na ba qualité na biso. Alors il faut qu'on respecte mutu ndenge azali. Il faut kozwa mutu ndenge azali. Tantôt azana bien, ils ont ba qualité pe. Mais ba qualité na yebi no mona comme ba défaut. Donc il faut vraiment respecter l'être humain comment il est pour un problème na mutute. Ngai ata mutakuka kekuta finga mais yekutu bona boya wilo wana bona boya. Ça me regarde pas. Ou bien mutakolo bana leki azane kutu faux ngai bona boya. Na leki ngala za danger bona boya. Na salanine. Ça ne m'affecte pas. Ce qui est comme exagéré, na aucun médiateur, na luka yeso na tuni téléphone ne zala gapi. Poli que je suis, na ko benga ye. Na ko tuna est-ce qu'il y a un problème ngana yo. Yebisanga parce que na moni bona boy. Yo comme international, comme fier makasi. Ngai na sala fier. Talaga yo na sala no interview. Yo grand prêtre ni benda ko ndima sala no pe émission le mso ba ko lelo parti. Talaba niveau na nga na sali yo émission fier yango yo na fier penza sûr César Ngadi tanga benga binda petit na nga wana vraiment bona boy na bi problème exact na ko pe ko boya na ngai tala bo mona émission beli na sali na ba jeune et puis ba jeune ngo mi bazo psanga bi a oza simple yo na episode na fier yo mto monga fier yeb sanga it. Eza question sans ba artiste mususu balobaka. Balobaka artiste ni tangela. Yo biso toza ba journaliste to tuna tunio. Balobaka nini? Nasi yo moko pende ngoza yo kaka tamso abi. Ngala za fier. Ngana epsa ko za fier. Mtalbo chef singa na vie yango za fier iza yo. César Ngadi. Bobito ba nembula nini? Yo kuto bota tulem mususu te. Ça c'est des bateaux ba bi humilité nanga. Okate ba petit mususu ba bi vieux. C'est ba musicien presque ba vient nanga mingi balene tio. Nde musique na biso e mata ekende likolo parce que oza na simplicité moko oyebi kotia moto à l'aise o respectaka bato ozalaka no fierté oyebi bato combien so bazalaki na statue nga naza nango baganye ba trophée nga naza nango basalaka makambo nga naza nango babimisi banzembo ya danger na baclip ya mystique neti babinemi solo bapis square banini oyebi fier alinga kozala nango nga naza mpenza fier omoni mpenza omoni kosuki siko nga na suki te mais nga na tuni nga mutuna nga ko répondre te nga za nga journaliste nga na tuni mutuna o bato balobaka yango na tuni awilo longomba a répondre biso bato aloba nini yebisanga na bato aloba tuna ki yo déjà yebisanga bato balobaka ni parce que obvieux tu viens de me confirmer awilo longomba atema ministère international akoma fier ya ndenge ni fier komona na te kusala ba featuring na biso awa na Congo te tout ça nani yango alobaki na sala featuring na ite te potanga Congo te ezaka question awile longo mo répondre biso na kosi non komoni kokosi okosi fier mutu to akozala fier c'est musala nous aussi mbana komi naza fier de mon travail ça j'accepte na kozala je suis fier vraiment de yanzembo na sali fier aboye mais kozala fier ya kosala ka bato babipale non. Si c'était ça, on n'aurait même pas d'émission. Batabon baza, yo po bien ou bien. Oye bien ou bien. Et il a changé question, le gars est bien. Ah oui, le longoma. Ah oui, le longoma. Ah oui, le longoma. Bon, un dernier message na Pepe Congolais non so balanda et puis ba fanatique na yo. On a repéré ça merci à trop na équipe Nabino. Ya mutu na ngai pur ngai mageke pur na ngazala te César Ngadi le grand prêtre Kleboa toujours RD Congo Info biso mto bandi chaîne oyo tanga bandi yango sika ayebina na parler to sala ba sport donc eza chaîne na biso merci beaucoup na bino ndenge boza na habitude ya kolandaka toujours chaîne oyo na ba information nango na ba émission et puis merci à trop de vous suivre quand même moi lisolo oyo yanga na ndeko na nga ya jeune frère nanga Antonio et nzamba pambola bino esika boali ndenge bozwi temps na bino ya ko suivre biso kimeza na bino na kombo ya Yesu
na kombo ya Nzambe na kombo ya Mfumu Kimbangu boza na kimia na mabota na bino esika boza kolanda biso. Merci beaucoup. En direct de Kinshasa, à Tozali na Hôtel Venus. Beau cadre, super beau cadre. Oui, yambi biso. Na sengi bango merci à mingi na Madame Martine, oyo azali gérante ya awa établissement oyo na ndenga pesi biso temps to réaliser quand même émission yo. Merci pour la gentillesse na bango. Merci na Hôtel Venus de nous avoir accueillis. God bless you and God bless rdcongoinfo.fr. Thank you. Merci mingi. Un grand merci. RD Congo Info toujours. Bon, mon niveau biso comme international avec Awilo Longomba. Bon, quand ça il bo baré biso nzela menzo kande bo tindi biso nzela bien. Nettoyer à l'hôtel Venus. Bozu artiste na bino. Bozu ba détail o etali carrière na ye, bozu ba détail o etali ba programme na ye, mamuna ye nyonso. Biso to kenera liboso. Toujours à la page RD Congo Info. Na sengi merci mingi na maman Emeline Zemba motema tous pepele ambetolo depuis Londres na pesi mote na vena nga Joseph Fakisimbi premier na Londres yayo ya wana ve yo biga biso to sa musala donc biso kwanga na biso lipa na biso ula na biso yango kana musala oyo na pesi mote mingi na beauté infinie autrement dit Cataléa depuis la France. Na pesi mbote na Nina Pembele Kauka, Ritz Pembele, Love Pembele, sans oublier la triple option. Maria Kauka, petite sœur propre, petit nanga Derek PCA. Merci mingi na Kelly Majo to cascade na to cascade pour na la sabino car biso to sara musala. Bino mozapi, biso to sara musala. Et puis Gradimo ya Ibenge de la presse. Venanga Césanga di Cleboa, to kangi karave. Kangi bango à clé boa donc au tikate, on lâchera pas l'affaire et on se laissera pas faire. Moi, votre humble serviteur Antonio Kaouka, les diamants de la presse congolaise, l'homme qui a tué les lions, la Kwesi Goliath. Après convalescence, tozongi retour sur scène, tozongi makasi to ebisaki bino tozongi ndebo monika musala to sala oyo. Ça to sala donc surtout silisa to plonger maman à la maille to nanger. Na pesi mote na masa nanga Eric Boutela Docran depuis Hollande ya ngwana na pesi mote mingi na Kelizela mutoso na raté donc mystique yepena na bimse pena na téléphone to ya mystique muto donc na pesi mote belé pour ene mtasala ka ya mongo pe zala kotoyo. Adela Nzoli, ingénieur Adela Nzoli. Yawe ngwana ingénieur Adela Nzoli depuis Japon, Houston. Ingénieur Adela Nzoli yawe yango wana. Na yebige yo solo lara. Donc soyo to bimso ku na téléphone bo donc solo lara Adela Nzoli yawe yango wana. Ingénieur biso toza to salara musala. Apesi sumbote na masananga Wadi Makinda. Joseph Makinda Wadri abino yango na biso saliga musala avec Awilo Longomba totiki bino tokutani sumba leo ya Soudan.